Et tous monde yande bazo salela. On dirait ba komata. Ba misusu bazolo bazo tatone. Ba misusu bazolo ba gondie ba kosuka ka wana poko il paraît na 3 compagnies. Bango ba kosuka wana poza compagnie mususu. Bon ba hôtel ba terrasse na ba pont. Koto yo ngambo yo compagnie mususu. Oye ko kende tina ba ipasi pe kuna compagnie mususu. Ba to so komi tuna ba compagnie yango. Si quand on se met sa compagnie nini oye ko continuer na oye ko sukisa. C'est ça le problème. On de ça biso ko banga côté wana. Makala nanu salamate. Ngai na ko salelo fait 35 ans. Nanu makala salamate. Yo biso no mukonza muka mela eloko mwa mapona makala po makala ndiye ba abandona yango. Makala vraiment côté wana vraiment ba abandona biso. Abazui idée olobini. Abazui idée to sengi nzambe merci. Nzamba pambola bango po idée obazui et continuer tina souka en tout cas société au bon salon. Pour que tu la société mon connaît ça alors bah tu qui ma responsabilité té. Tu as interpellé bah tu vas conduire la société bah ça va misala au babanga makala. Ce qui mon conduire à Africa ça continue makala. Ce qui DG ya office de route ça continue makala. Bon bino boko ko taté pour la nini. Ce qui DG ya société Sami à continue makala. Boko ko taté pour ani. Banquette ces autres à la makala c'est vraiment biso de la société mon connaît me to pour que tu aies modifié qui par quand tu as oui nous avons un état de délabrement total vraiment batu bazala awa ba na besoin pena makadam ekota awa ba kitara pe ba jora bis awa pour bango pe bazala kati ya capitale vraiment na habité député nini ya makala ba député ya makala nini o batu ba makala ba votaka pour ba na makala bazala posa ba député wana ba si na bourgmestre vraiment ba basiki distanzela oyo vraiment ne balobana ki Congo basiki distanzela oyo balandela bango vraiment maman paye azoloba maman lobina donc ata bourgmestre vraiment boya bo s'impliquer na makambo oyo déjà siko kasi neza yango na lobit ba pousse na pe boye po boye koto biso souffrir neza boye ata mukonzi moko to mona boya ya te eza ba député la bourgmestre to mona ata mutu moko te ba koma ko kima poto ba koma le direction ya gambela bodo me biso za koto to souffrir ta la ba mai ta ba mezo ba kimi ba député bo voter na makala banani ba député bo voter awa hein pa to mona ata mutu te to mona ata mutu te député mo to mona ka yete nzelo kutu balinga ko leka kutu nzelo te honorable mutualité misunga yo moko misunga to kate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na ko ke na Turquie Suède nga na Suède mame na sa le fond na comme la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grace Mandela voilà misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na bosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grace Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga ah hey okatelinga lingala pona santé mwana mon fils pour ma santé misunga ah okatelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela mutu lingala te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda
bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Mesdames et messieurs, bonjour pour les uns et bonsoir pour les autres. Donc, nous sommes toujours aux émissions Les Sociaux du Peuple. Alors, votre émission est descendue ici à Makala, précisément sur l'avenue Elengesa. C'est une avenue qui sépare deux communes, la commune de Bumbu et celle de Makala. Alors, nous vous disons que cette avenue est en pleine réparation. Bazotonga vraiment Makadam Mobo et Zolongabanda. Ngiri et okende ti bypass. Donc au bon moment où ils avaient na balabala oyo, to la sabino neni nezali, bon moment on les a vraiment pour lobby et olata ilamba, o ils a elengé ça donc yekende ti bypass mon afula kuna ke ko ya pena na mon afula kuna place wapi avenir elengé Sesuki. Donc to kolo ba ke baneli kuna na bypass et ko ko ya ti na Mariano awa. Alors, côté qu'on a déjà des travaux, c'est bandaki, pour prolonger na ndekonabiso onésime, pour te l'accabino déjà quelques misala ou bandikuna, faut bien que Moussa les a ma casse. Mais notre inquiétude est que le memi biso vraiment a eza que bon la rabino mo eta nzela o nenge balakisi bino a na bilili vraiment eza vraiment la tamu etamu obo ya mabe makasi. Est-ce que par contre au bacheli biso kuna parce que nous l'accabino et que ça les ma et que ça la peine réaliser basa la nzela wana ti eko ya tikuna pona komona makambo to komona oyo volonté à chef de l'État la kisami apesi ba ordre pona ba saut de mouton ba to ba lié ba mongo ba basala ba makala binomo boyebi initi to rappeler mais to yebi est-ce que na balabala o pe ba to ba okende makala ya solo. Bon, ça reste à vérifier to so la peine ba ndeko ba zala awa tout un sentiment na bango so désir na bango eza vraiment que nzela oyo prolonger vraiment ti kuna. Alors ne to bisa bino toujours l'émission Les Sociaux du Peuple et kiti awa na elengesa balabala oyo ikaboli de commune Makala na Bumbu fala babalo banda bena mokili ezala ekota na nu makadam te siko awa ezokota makadam to ba impression ya ba habitant ya koto to kota mpena mama mbote mbote papa mama kombo nani pe ofandi wapi kombo langa mama Marianne Masamba na vandi na avenue Kir numéro 5 na Bumbu Bumbu koto ekaboli Makala nana nyo siko nzela oyo banda mokili ezala ekota na makadam te mais to moni kuna bache par contre makadam wana babi okende ti kuna na monga fula et le cabino nyonso a siko ba sentiment na bino za nini par rapport à ça to na sentiment makasi tala ba mikonzo nyonso tu baleka bakanisa Makala te kasi mukonza mboka siko akaniseli biso et sengo tozana ngo so fongoli mitema na biso o mona makambo za na kati. Voilà maman bozana sengo makasi po bosala la bino mukonza mboka Félix Tshisekedi a pensé directement na bino mais le mot boye biso émission Les Sociaux du Peuple to s'inquiéter na ngoza que est-ce que mukonza pesi ordre basala ce qui est salamité bino bokolo bandeti nini na likambo Toroseka penza pour motema na biso ezalaki ka ezaka pa na ye souci wana wazaki la mpone lengesa asi sango tina suka akomona tila ba mikolo mususu ne koya torosepelisa ye so asaleli biso te mbala sima na ndimite maman donc binomo boyoki maman lobi vraiment président de la République pour gagner confiance na bango lokola ba tchaki déjà. Par contre, il y a 6 km, donc il faut que les canaux awa bango bazana posa mituke ki tsa bango na babalaba na bango bongo pe ba se pelisa yo. Bon habité maman, ba travaux est-ce que ça évolue bien notre bozala awa. Tambola nde malembe côté msu bomona basali côté msu bazui batiki il faut basala penza ba lakisa biso penza ke oui musala ngo ezo salama chaque jour bazo sala kanga molaki mukwana basala ka po ba molaki gentili ngobila yaki yango ba travaux ngo ko sala mamba bongo te ngala yebi ndenge musale sala maka bongo ndenge bango ba salela eza bongo te basala penza ndenge penza biso to yebeli banzela ndenge basalelaka. Maman totondi yo botondi mingi ma to espérer dans la montée manu ma lobolobi et comme pas ya bakonzi ya mboka di émission Les Sociaux du Peuple na kati ya www.congofrance.com. Alors toza awa toujours na ba habitant na ba habitante ya Makala bango bazo pesa toujours makanisi na bango mama mbote papa mama kombo nani po vandia kombo na ngai Zinga Blandine na vai na Makala. Maman bazo sala avenue Elengesa banda Elengesa ezala
nanu banda mukilizana na basala elenge sate parce que cette fois-ci elenge c'est salim ba ocha makadam est-ce que vous savez na sire ko mapena ti ya poto mona ngesu kwa kana ngunza est-ce que bino boza sire ba epese ba sire bino na le katia bon pour l'assurance vraiment na éviter mais ndé tozo mona ndé bazo salela on dirait ba komata même sous bazolo bazo tâtonner même sous bazolo ba ndé ba kosuka ka wana poko il paraît na trois compagnies bango ba kosuka wana poza compagnie mususu bon ba hôtel ba terrasse na ba pont koto yo ngambo yo compagnie mususu oyo ko kende tina ba ipasi pe kuna compagnie mususu ba tozo ko mituna ba compagnie yango si siko tozo ba tesa compagnie nini oyo ko continuer na oyo ko sukisa c'est ça le problème on de ça biso ko banga côté wana pour makala nanu salama te ngai na ko salelo fait 35 ans nanu makala salama te yo biso no mukonza moka mbela eloko mwa mapona makala po makala ndiye ba abandona yango makala vraiment côté wana vraiment ba abandona biso siko abazui idée olobini abazui idée to sengi nzambe merci nzamba pambola bango po idée obazui et continuer tina suka en tout cas pardon balemba biso te toza na kati ya capitale biso toza na kati ya capitale makala so yana kende gombe na okende na kende banda na okende ke monga fula do biso toza on a milliers ya ba commune nyonso ya Congo totali wa Kinshasa biso toza na kati. Donc maman pour l'information na yo soko ke kuna na Mariano au mona ke batie 6 km. Donc 6 km soko calculango e koleka bino nyonso fait que ndeti bypass. Donc bino ndé en tant que population boza souverain so bo moni ke salamité il faut prendre des dispositions na bino en tant que peuple. Hein? En tant que peuple bo prendre des dispositions bo kititi na hôtel de ville. Pourquoi makadam et l'équipe boiti. Donc vraiment faut boye ba mo loko wana biso émission na biso to ça rappelle na moi partie na biso est à la partie pédagogique pour édifier la population. Donc et là sala et ça beaucoup plus sur moni salamité beaucoup à disposition beaucoup kiti ti kuna hôtel de ville une bonne partie à Batou parce que le peuple n'a pas kondi ah ça na habité sur moi loko lo bala ba kondi ya suka poto kabona ali kambogo ko zanga te pona ba kondi na biso to vota bango pe to linga bango pouvoir bazana ngo uta pa na biso na nzambe. Pour la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Biso to zape banzambe. Nzamba pambola bango asunga bango ba kila biso makala oyo e salama. Souci na biso pe to sepela. Biso pe to za minu libanda pourquoi pas biso obimika bozui bis. Okotika bozui bis pourquoi pas biso kaka kuna. Biso to za bana Congo. Biso to bénéficier na mbongo oyo ya Congo. Ata to zo liango boete. Et fait que to zo mona misale zo salama. Mbala mo to zo sepela. Merci pour na loko. En tout cas, merci beaucoup, maman. Vraiment, bino batu bozo diriger moka population pour ça né yango. Bino mo moni pena passer population donc vraiment beau respecter maloba na bango et que ça la moi bien. Alors comme prévu donc tu sais bino to poussana to kiti le sous na moi c'est au côté boyo ba le destin makala yango yo. Vraiment ils a pena na état mo ya kufa makasi. Bon, bazo sala ba misala ndé ba sala. Ba poussa na côté tout monde parce que 6 km ça photo mata toujours rappeler toujours 6 km ça photo mata kuna alors bande comme sous bazala awa ba pesi biso makanisi ba bi que note ba lobi ba diviser misala on a 3 sociétés alors biso na bino lungo balandi ya Congo France to kende tina par quand sona to que tel si réellement il y a 3 sociétés au bon salon pour que que ça la société mon connaît ça alors ba qui ba responsabilité te to interpeller ba to ba kondia ba société ba sala ba misala o ba banga makala so mo kondia South Africa ça koti makala so qui DG ya office de route ça koti makala bongo bino boko ko tate pour la nini so qui DG ya société Sami a koti makala boko ko tate pour banquette ces za la makasi vraiment biso to yebi que la société mon connaît to eken to que ta musu ba modifier qui par quand wana oui, c'est ça la on va aller voir là-bas. Donc, une équipe totale. Mais pour l'instant, toujours là, nous sont vraiment en état de délabrement total. Vraiment, on a besoin de makadam et kota awa, quitter à bis awa, pour la capitale. Vraiment, on a habité député Nini Makala, député Makala Nini, Makala, Votara, pour Bana Makala, Bazana, pour ça, député wana. Basi na bourgmestre vraiment basi qui distanzela oyo vraiment ne balobana ki Congo basi qui distanzela oyo balandela bango vraiment maman paye azoloba maman lobina donc ata bourgmestre vraiment boya bo s'impliquer na makambo oyo
déjà mokonzi mboka sa pasteur ya pana ya liboso bino pe siko bino pe bourgmestre ba député ba voter na makala boya so bolinga pena pa na makala ya solo boya awa bolandela ba exécution ya ba travaux oyo po esala moi bien maman moi liloba esala moi bien vraiment yo lobi nina maman to moni oteka nga teka kawa na lobi en tout cas ba sunga biso na makala awa pe to souffrir nde eza basali kuna na elengesa kuna bapusa na taboy ponde eza boy ba ko gratter biso bokli biso mo mabanga ponde eza bo bambula 4 mois te to kokima maman mabanga te gouverneur ya ville ayaki a posé déjà première pierre o eza 6 km oya banda kuna place ba sala wana si na likolo kuna yo siko faut le bande par rapport à wana siko kasi neza yango na lobit ba poussa na pe boye po boye koto biso to souffrir ndeza boye ata mukonzi moko to mona boya ya te eza ba député la bourgmestre to mona ata mutu moko te ba koma ko kima poto ba koma le direction ya gambela bodo me biso za koto to souffrir tala ba mai ta ba mezo ba kimi ba député bo voter na makala banani ba député bo voter awa hein pa to mona ata mutu te to mona ata mutu te député mo to mona ka yete nzelo kutu balinga koleka kutu nzelo te. Honorable Christelle Vuanga, en tout cas, bana makala ba déclaré ba biyo ne ba voter makasi na makala. Honorable Toyebi ba capacité na yo honorable vraiment ya non awa atosala musala na yo ya attaque parlementaire osala musala na yo vraiment olandela lonzela oyo bana makala baza bena na besoin mona pena cette fois-ci to voter Christelle Vuanga pambate Christelle Vuanga zo landela biso vraiment boza mo belé ba honorable makala Laurent Batumona boya awa bana makala bazo lela bino boya ran élection té vraiment boya ran élection té hein boya vraiment donc ndeti mama boya voter Christelle Vuanga azo lela maman Christelle Vuanga aya ko tala le kata mona ta ko mona ponde to za botozo kokate banda le kambala moko te voter ka eti siko ndelo kuto mona ka ete. Alors honorable Christelle Vuanga moni ba maman na yo vraiment oyo moko ba porta ko na cœur ti lelo baza ba na posta te bo ka ba mabanga mais baza na posta yo la nela ba entreprise wana ba po bango bazo banga bazo mo lwa ba entreprise wana yo suka ka côté kuna suka na pont. Alors vraiment donc toujours continuer donc vraiment donc on nous dit moko jo atala ba maison ngwana hein bato ba kimi bato ba investir ba tongi ba ndaku na bango ba che vraiment ba che bato ba kota mais vie que salité mai je simbaté vraiment papa na habité soza na moi eloko loba ezawa hein loba o te ngoto tsango boulevard qui seketi ti lelo kin papa mo tala salité bon tsango boulevard nini qui seketi mais bazo sa misala baroyate mais sala baroya ba kosuka kana pont mais fa ba lonso non salite poto ndima de poto ndima bango bo funda bango ba konzike bango ba kosuka na point to kofuna bango konzike bo funda mobimba yango papa ça vende na pese vraiment bolandi biso pe subino boyoka ba pesa na boto na besoin ba konzona to koluka bango ba pesa so ba numéro téléphone bango avoto ndima na boulevard qui sekedi ba longola biso non salite oyo talon salite kin propre yango ata ba sala faut ça non boui bato ba soka na pont mais papa bino ba député baza bato oyo bino bo voter po bango ba lobela bino neti na makambo bo voter kana na makala ba député to voter bi bango tango ba su ba voix ba kimi baza to engel photo voter ke to ndima na feni kuna tsa ba mpul to ndima mais lenga ça ba député baza ke nyinyo mo mona hein mais musala na eza ko champute musala na eza ndenge ba sa ba travaux boy so ba saleli bino te bango siko nde ba interpeller bango via le parlement. C'est ça. Oh le bientôt qui ambition. Est-ce que ba yaka pe ko ya na ba base na yaka te ne ba so ba vo ba kenda ba yaka te. Po ba utko za na vacances parlementaires ba kiti te ba retourna bino ba électeur na bango loko te. Fallu yaka. Alobi ba zo ko sala kini wapi. Fallu yaka alobio na zo ko longola bino salite o avant ba banda wapi akenda ti. Mais fallu ça asenga bambonga nini asenga mbongo fwani basunga ye batu na ye ba bimela na prison asenga mbongo fwani bocha bambongo to cha bambongo wapi bata kotinda wapi kini popo wapi Faulu aza président ya parti politique qui a zo diriger te musala na eza wana te fonde ko interpeller ba bazo sala na parti na il faut pas ya ko sala atine so bato lo baki peut pas azape mutu. Alors donc président Martin Faulu yoza refléter vraiment incarnation ya opposition donc
bango balobi au sala mais biso to sengi na yo tant que mission les sociales du peuple to sengi na yo au sala ba marche oyo faut salisa ba marche oyo faut salisa faut ça ne ba marche pour na makambo ya boy bo bengi o tie pression attaque opposant pour la population qui population teleli na kombo na biso ba to l'élite vraiment ndeko na to soza eloko bakisa na makambo nzela o bon elonga na oloba chef ezabu ngana za moto apus lelo soki bakangi nga balakisi nga na moliere na yibi ezala mabe makasi so babongiseli biso nzela ata mwa pusu na ngelekaka ezala mwa bien ke na yiba na musala nga nasalaka yango na osenga na président ndenge azokanisa bamisusu bakote misusu ameka mpe quand même kokanisa biso awa ekosala mpe mwa bien mpo toza mpe na bato baza na mwa baposibilité ozomona akoyebisa nga pesi na ngai yelanga mwa koli na ngai na pusu na ngai koleka bien ndenge azokanisa bamisusu ameka mpe quand même kokanisa mpe biso esala bien yango nazalaki na bino awa na makala biso awa nzelo ameka mpe kokanisa biso ndenge azokanisa bamisusu donc susie na nzelo ebonga mpenza esala mwa bien mpo soki nzela ebongi misala ekozala nango koyibe kozala te makamso ekozala te donc yango ndenge na bino mpe na makala papa kini bopeto bosala te salite o mpe bele bafulo botia boye bozosala lelo samedi bosala te nde bon tokosala mais soki mpe babongisi ntango bamona deja babongisi nzela eza propre moto akozala na susi ya kobongisa mais ntango azomona deja salite leki ebele akozala mpenza na courage ya kobongisa te donc alors son excellence monsieur le gouverneur ya ville province ya Kinshasa vraiment biso toza tosala musala ya journalisme esengeli pena okitaka petit ba place aboyo toyebi vraiment na no comité o pe bazaka ba population na yo kitana awa oyo otala yo mo situation eza awa toza na makala le destin o nzela na feke ndeti kuna na likolo mais bino mo botala état ya nzela oyo ezali awa ebele ya population eza awa vraiment sozo lela na kombo na bino bakonzi et ça la pena moi bien te vraiment son excellence to sengi na yo oya awa parce que yo ndo posa ki première pierre pona nzela oyo banda ko salema. Alors toujours continuer toujours la population baza awa baza vraiment na posa oloba bakonzi ba yo ka bango maman mbote papa maman o vandi koto yo mais tout moni salité za awa kin bo peto bino be le samedi bo sa salito bo kolongola te fo ba konzira baya oyo papa tolongola ndeni na te tolongoli tokangisi liboke mituka koto ekota te bino moso boke bo continuer ti bo mona do moye kute mutuka ekota te toloba te tokangisi salite to sali salongo bayaka ba kolongola te ba soda ya biso ezaka baleki ka mwa 200 ka mwa 300 esili mutuka ekota te ata to sali salongo to vivre ka bino mo bo mona ka ndeza to baye na biso bo sepela te nde tolobaka to lembi bo mona koko nde tolobaka to lembi bino kuna bo vandi bo sepela te nde bo wana babana na bino ba ndako bazoluka ndeti boye na tiki mobile na kuna mbeto za olala mena bimika na sambula na yako luka siko tala moya kuna tanda biloko ezate po place eza ya kobeba bo sepela na mo wana te to lembi bo sepela na ngote soki ba moni ke esimba te bo tiki ba niwa msusu ba yeba remplacer to meka nan elo nyo sezala ka bon tolobi na français tolobi na anglais tolobi na lingala tolobi na ouest tolobi na gauche tolobi na droite changement moko ezwa makate donc papa mais maman bache to moni ba njen kuna babi bazoya tibe ba sala minutia ututika wala ndezana ata dezango kaka so kambele venu oyo bana ba suka ka kuna ekoma na ngokoto te donc elenge sa o eza pena na population moko papa banda so obandi na kasavu bukuna o matila ngo timo ngafula na armée kuna kote boyoka ba matadi kibala venu eza mulai mama yo votaki na député na yo votaki na voter na ngate bongo ata to voter te ndemo kaka na voter na ngate na mbula ana so votaka député to ngato interpeller député wana aya awa ayebisa bato basa misala na bako mati awa moke ko voter c'est un droit c'est un devoir faut devoir civique faut voter papa to boy te to liboso to voter ki babai wa ke lobela biso to balobi te kuto eku plus par rapport à liboso donc tina moko ta otika kata pongi na ngate na ke voter ezaki na ngoti siko eza na mwa simoro ba aza leader na funa awa ba votaki makasi na funa ta pe mwa siko mene mama Christelle Voanga ata député siko yo ko senga nini po a Holanda yo ko senga ndeti nini aza motema ya mawa moi si biso toza ba basi yo mo mona baninga na to souffrir
kande na yoka yo osungaka na osepela pesa obeti ata tuna elengesa awa oyo ota biso pena sala ndeti omata likolo kosuka kuna kote bavandisi mituka kuna te mata pena makolo omona yo oza moninga na biso mwa mwasi yaka pena ya kotala nanu toyebi ke na nzela na olisungi peut-être ezwama. Alors, tu continues toujours, tu kende. Vraiment, bah député à Funa, où est Funa, hein? Bah député à Funa, hein? Honorable Léon Lembalemba. Vraiment, papa Molière, bah voter on a Funa, Funa yango. Bolo belano bato makala oyo. Hein? Bolo bela bango, tobite ke bino boya kotonga awa te, mais bolo bela bango, bah c'est la bango. Bah j'ai déjà ngwala. So bah j'ai un longo ke kuna vraiment c'est que bino to éviter so to rechercher bino banani. Pour bino faut bosala musala oh peuple atinde la bino bolo bela bon peuple yango azole là. Bah j'ai déjà ngwa za pemé na 0 mètre na bango. Et yati awa. Surtout que gouverneur a lancé à 6 km. Mais bah tu souffrir awa. Nous monde ba maison, bah tongi ba maison kangami. Batu babimi donc il manque à gagner donc ils ont trop les gars nini donc somme vraiment bino nyos ba député wana ba ingele photo ba maman Christelle Voanga bino nyos ba bima wana na ba Ariette Wamu ba Laurent Batumo na bino nyos wana boya vraiment boya bo ça moi collectif mo boya bana funa boya parce que ba électeur ba ça belé makas vraiment donc toujours continuer toujours tout comme on place ba Jean Nezali tout sur la peine d'ingénieur, on a vu ça. Pourquoi donc voilà donc Bandeko Balandi émission les sociaux du peuple Nakati à Congo France. On a besoin de botozo la sabine ce que ça esika to witi esika aussi ko faut macadam est prolongé qui nditi kuna le kai qui nditi bypass nenge gouverneur de la ville à la saki ba première pierre nae siko a toujours qui ndisco place o déjà bomona oyo on esima ko ba bordio déjà macadam ezala déjà banda kala. Parce que avant de réparer, Mariano, réparer pour baya, côté ça facile mais musala makasi ne vraiment no bomona musala makasi eza koto yo. Ah bomona o place tout tiki place tout kuna parce que baninga ba lobia mais ça peut non loin na bango awa pour le destin awa eza ngo lo mo ba 100 mètres ba 200 mètres mo boui. Est-ce que so projet kuna okuta peu na moins belé. Prometteur bino to pusani siko toye awa isika bazo sala siko déjà bango misala yango ze salema ezo kitati kuna ba place bandeko balela ki engin yango yo vraiment donc société a dit construction de salle malgré bazo ko reprocher bango bazo sala malembe mais vraiment ba bandi non là où c'est beaucoup plus facile bon ba pour ça la sika où c'est difficile donc vraiment ba réaliser déjà ba terrasse yango bomoni ba caniveau yango ba réaliser déjà réaliser macadam pe yango yo donc ba boire goudron. Ça là, il y a des ingénieurs là-bas, bien que bazo reproché bango baza moi lent mais bazo sala musala toujours ko filmer to pour ça na ti place bachaki par 4 na bango o ya 6 km wana c'est l'explication ya banda Mariano ti kuna na bypass c'est ça en fait l'explication faut batuba comprendre parce que batuba me comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment pour ba la haute pour suka kaka wana par opusana bon voilà yebani penzate donc vraiment to meka un peu questionner moi ba ingénieur a so ba lingo pe sabiso mo maloba la bango alors ba ndeko balandi émission na biso le social peuple to aussi ici presque émission na biso to na suka to yeko aussi c'est émission na biso a place ba che par 4 auto la kaki bino bomo na wana par 4 wana so botali en wana ndeko zo filmer Onésime Canardo ezali bongo 6 km kobanda awa na Mariano place to te na Prince Kasavubu so bo calculer en bien 6 km et kende ti kuna na bypass donc ti place bande ko ba leli belano bomoni e rouler kala mais sauf que na opinion to moni que opinion e biso place wana que batu ba rosala nzela o eza ba entreprise mi balé soit mi satu donc place to la sibino wana place bomoni engin wana ezaki wana eza place ba ardi construction o e suka société wana e suka wana mais to éviter na parkant bino mobotanga botanga na parkant wana ezaka entreprise moko na dire na 16 mois inde to sala 6 km wana mais bato bavanda à côté kuna ba sibiso te entreprise wana osuka na pont wana ko banda na pont wana bokende tikuna na suka ezali bongo entreprise mususu yebani ku kombote bango nde bato ba yo sala makambo wana vraiment to éviter to meko sona ba ingénieur ba boy na bango alors le ba boy na bango donc c'est que to confirmer pe makambo bato ba lobby que non bango ba suka wana vraiment donc bande ko bo me ko fongola miso makambo mais ça a été que so de mouton ba les mongo
ezaka te ke 200 millions jekamine ezaka te 15 millions o baliete oyo pe ezambongo bato pe baza na posta ya makadam wana na bakaniveau wana et même bango ti na bypass alors to si c'est émission na biso to si ça rangote sans to pe sa mote na autorité morale de cette émission à la personne de monsieur Didi Dipumba to pe si mbote to pe si mbote na grande équipe qui accompagnera biso toujours à force le cordon mouna Christian Topesi Mbote, Christian Kenzo, Yaza Bongo na réalisation. Notre ami Canardo toujours en force, les chasseurs d'images. Tozana Awa, Mbote pas ya Mama Sandra Malumba na Lyon. Topesi Mbote pas ya Chimel Kitoko yepe na Lyon. Mbote pas ya Sami Wakola en États-Unis. Mbote pas ya Mama Daïda, moi si ya Sami Wakola vient na biso Pascal Yombe en États-Unis. Topesi Mbote Belé Jackie Watuka. Jackie Watuka de Birmingham, moi si Nzambe. Mbote Belé, les amis inséparables, héritiers, Samba, Diangina Maouloutou na Paris. Te peux Mbote Belé, Mbote à mon père, Padou Diasonama. Tu écoutes une émission Ezali Koya. Congo France. Site ya Solo Masola Danger. Masola Kitoko. CongoFrance.com